nga kombo na ngai mama Matondo nazali moko ba cliente awa na banque ya Microdev koya nanga na yaki awa vraiment esengelaki na ya parce que mbela oyo tobengama kati na esika oyo ezali mbela moko malamu ekoki kosunga biso pe to découvrir que vraiment ezosunga biso. Parmi biso ba maman ndenge lobi ke une femme sage bâtit sa maison. Donc on a découvrir les cambo oyo, on a komona que vraiment esunginga pe makasi. On découvre que on est Microdev na ebe ngo lolenge nini parmi ba gens de baliko tambola pe to kutanaka na wenje place na tekaka. En tout cas esengilaki to solola na bengisa to sololi ba pesinga adresse. Ndeko ya pena yaki kati na banque ya Microdev. Alors bando yebi Microdev ya mutu ya nini vraiment Microdev ememi na kati ya mombongo na. En tout cas oya mutu ya ememi tout d'abord ezaki mateya oyo nga na landi na sala commerce. Eloko liboso formation. En tout cas na retenir oyo ezaki oyo na bénéficier nango makasi. Ya mibale esika nga nazalaki Microdev eza lokola njete nanga na simbi ya makasi ozo tombolanga naza d'exécuter que peut-être na kokoya soki nangina koya ya so tombolanga yi ya misatu ezake en tout cas na pesi merci na zuaka ba crédit na ba banque mais oya awa eza bina pona kosunga biso tozonyo kamate peut-être que loba ke yo moko client obebisa mais soko ke vraiment na ordre au sepela makasi. Peut-être que nous avons 7%, dans le moment où on a commis 14%. Mais tant que vous avez peut-être que vous avez essayé de faire des biloko, mais il y a des tant aussi si vous avez fait des biloko, et loko ni ya liboso, ou expliquer qui peut pas de son mot. Et loko ya liboso, on explique pour pesa ngambongo, tout d'abord activité nangai. D'accord. Balandeli, ba yeko vérifier. Ba mon pe bisika nanga na tekelaka ba confirmer ngo sima ya mateya nde esiko ba vraiment ba confirmer ba pesa ngai crédit. D'accord, mais yo sur premier crédit nous zoaki depuis quand? Premier crédit nanga na zoki depuis le 6 avril. Siko naza boyedea na silisi. Non, donc siko yo ozabia. Est-ce que mon bon ibakisama ou bien oteka kande oteka? En tout cas ebakisama plus. Yo teka nini? Nga na teka naza mama makala na teka makala. Oteka makala ozaki na obana oteka ndenge ni liboso elelo komi na mwa. Mbona ngo teka liboso kotanda na ba chasser moma ona komi na basaki. Ah, c'est bien, félicitations. Alors elo ni na mutu ya vraiment koye sa bande ko nyoso bazali ko senga na poto ba éviter que so bandi pe moi activité les entreprises mon bandenge ndeko na biso tukoleka awa elo no koye sa vraiment pour mutungi sibiso atozana ngambo wana pesa na za maladi pesa na za na koliate. Alors eloko ni no koye sa bande ko déjà o baza awa et puis na bande ko baza na diaspora baza na ndeko na bango awa tunisa bango tout le temps tinda conseil ni koko pesa bango. Bon oeza mutuya na goko yebisa bande ko ezake sepela na vie bala kisoko loba mbisi mais noke kosenga bisenga senga imaka butu na ndenge ya malamu te nga bala kisinga ko loba lelo pe na komi vraiment ko vivre malamu pe bana na ngai kimia vraiment na sepeli makasi ya suka na pesi merci na mama Bijou na oya ko sala pona biso bana Kinshasa. En tout cas Microdev azana mbanda te. Bon maman, est-ce que lelo vous allez se considérer comme chef d'entreprise? En tout cas kaka lolengo lobi na koyi kozala ngo pe na komi yango parce que lolenge nazalaki peut-être baza komona nga pamba na ngonga oyo naza su pamba te. Alors souci nanga eza nazo tanga ba statistique na moni que mboka Congo eza mboka munene toza na 100 millions d'habitants mais bazo classer biso parmi les pays les plus pauvres. Toza na mboka moko eza na ba richesse moko incroyable. Donc mikili mobimba ezota la Congo.
Donc nga contraste wana ya komona mboka o eza riche na pauvreté et interpella kinga. Donc je me suis dit il faut toujours le développement ya mboka. Mais sur le total bien 80% il y a activité commerciale et ça dans le secteur informel. Donc bazo débrouillé. Donc le Congolais a débrouillard, a bundana da moyen naé. Ce côté na 80% wana ya secteur où ils sont informel, 60% ils bassi. Bassi mutu bassi la kawana. Alors je me suis dit ce qui est réellement tolingi développement ya mboka, ce qui est réellement tolingi éradication de la pauvreté neti batu bazoloba, il faut que ça les locaux pour na bateau bazo ça na secteur wana. Nde yango wana je me suis dit avec le peu de moyens que naza nango, avec le peu de connaissances au nazui na poto nasa les locaux pour na Congo pour na développement pour na éradication de la pauvreté. Alors maman question nangai ezali moko na moni ozotanga mbongo na caisse oyo otika mbongo mais mbongo wana oyo otika ezali nini oyo obomisa na banque oyo ezali vraiment pour natina mbongo nayo kotika mbongo po basungaki biso eza banque moko esungi biso ba mama otekaka fufu otekaka nini atozala na fond ya muke bazosunga biso mpona kopesa biso fond ntango bazopesa biso baosenga intérêt ya mingi te poto zongisaka ngo chaque semaine muke pendant 3 mois eza lisungi makasi eloko oyo ekende liboso mpenza toza na esengo makasi. Alors depuis bapesa yo crédit na microdev eloko nini omona ya motuya est-ce obakisa stock na yo ozaki na yo tekaka déjà natekaka fufu na masango nabakisa stock nalanda baconseil bapesaki biso ndenge ya koyeba kogarde kosalela capitale te oyebaka oteki ndeni tolanda mateya donc c'est-à-dire que so bapesi yo mbongo balandelaka mbongo na bango po bapesa ko mateya obe bapesi yo mbongo avant bapesa yo mbongo boleka na mateya soki oyoki mateya nde siko bandi kosalela oyo bayebisaki yo biso kutu tozala mayele te formation après formation nde bozwi mbongo formation ane efungoli biso bato tobanda olia mbongo na désordre mais tellement na formation na toyebi commerce eza nde nini babomba nini baliaka nini kolia mokokoli te kosani te tolandaki na formation en tout cas merci po efungoli biso mpenza nyonso na bandi epesinga baarme baoutil tant et à la technique que courage ya kosala likambo na sali parce que nakosa bino te ezalaki facilité ezalaki pétété ko bandango na réaliser likambo na sala vie mais ngamoko nazosala na banque donc les longa na lingi na créer banque mais na moni soutien ya bandeko na moni soutien ya diaspora faut le dire lelo microdev so ke telemi c'est à cause ya soutien ya diaspora. Papa leki nanga azawana, papa leki Jean Paul Yemoko a soutenir nga. Microdev ezalaki na projet, ezalaki na papier, ezalaki idée. Na moni batu basangani, ba contribuer, ba pesi ba don. Faut dire qu'aussi na eu soutien il y a ville à Bruxelles, région Bruxelles capitale, fondation Roi Baudouin. Na moni ba institution on a tout, bazana sima Microdev. Je me suis dit non, je suis dans le bon. Allons-y, avançons. Et nazo mona lelo ba porte ezo funga ma opportunité eza tozo kende liboso. Les valeurs de Microdev. Donc Microdev se veut être une institution de référence dans le secteur financier. Microdev, les valeurs sont le professionnalisme, l'éthique, la bonne gouvernance et la proximité. Donc ce sont des valeurs auxquelles on tient. Bon moni ba agent se ba défiler awa. Donc tozo kocha point d'honneur, il y a coupé sa bango formation, expertise. Pour na bozotin d'ambongo, bozotin de la biso batu, to gérer bango comme il se doit. Donc, ba conseil au biso tozo pesa, biso moko to bandina nous, ko appliquer ango. Microdev ezo pesa aux possibilités, au bloquer mongo. Minimum est à $500. Donc, ce qu'on bloque mongo, $500, au bout de 6 mois, to pesa au 6%. D'accord. Au yoki bien. Or, na poto. Na yoki bien, et puis dans la vous allez me offert bloquer 500. Merci. Tous okay, possibilité wana, na osala na banque, lelo na poto, ba compte épargne,
rémunération eza sous-sauté. Par contre mususu kutu ba taux d'intérêt négatif. Donc oye kotika mbongo na compte bazoza ba intérêt sur le dépôt. Mais na microdev toza na possibilité wana. Donc eza pe façon ozo ko investir, eza investissement. Ozo ko investir en même temps ozo aider parce que na mbongo wana microdev akoko sunga activité ya mutu. Mais yo après 6 mois, non seulement on récupère capital nayo, mais aussi 6% d'intérêt. Ok. Donc on a une offre moko spécifique à microdev. Ok, très bien. Narasi bandeko mingi o balandi bako oser, puisque yo osaki quand même pour fungula awa. Et aujourd'hui on voit ce qu'on voit. Et donc bandeko oyo bazana poto oyo na nous expérience sous sous téléphone te bam sous changer ba numéro de téléphone mais là aussi bako oser ko banda ko répondre na téléphone mais ko orienter bandeko na bango vers microdev. Alors microdev le tout ça na kati mbinza tout ça na mbinza, est-ce que microdev et kotika la kana mbinza ou bien au kenda ba quartier mususu puisque na je vois très mal mutu auti par exemple ngiri auti kalamu aye na microdev pour pas ya rejoindre moi les salles ici pour banda commerce ya makala. C'est un peu alors vision abisso eza vraiment ya ko s'étendre. Donc ngalié mais eza point de départ. Donc objectif eza lobby to fongola ba agence na ba commune nyonso ya Kinshasa et to kendeti na province. OK. Donc vraiment microdev vision à microdev eza une vision nationale. OK. Mais tozo banda to bandi na ngaliema lobby vous allez peut-être na bandal, na matete. Donc déjà d'ici la fin de l'année, objectif n'habite au Fongola, agence Mibale, na Katia Ville à Kinshasa. Très bien, très bien. Voilà, Bandeko Balandina, si tu sali tour, il y a Masolo, il y a Lelo, Yoki, vraiment, ni microdev, vous allez fonctionner, si Bolanda qui bilili, ndenge na Aerotech télévision, Baspot, et les gars qui ndenge na ndenge, mais Tolinga qui t'a trouvé, ce moko, Mara présidente, initiatrice, il y a projet Oyo, initiatrice, il y a Makambu Oyo, Toyo Kaye, Toyeba, Makambu ndenge, et surtout, Tokutana na Bandeko Obazoya. Tokutana na bandeko o bazo ko déposer mbongo tokutana na ba collaborateur toyeba ndenge nini réellement musala ona elekaka na si bandeko hésitation vous avez soulevé bon ngai na microdev nazali nazawa membre ya microdev naza épargnant et puis naza sous naza crédit na microdev pour ça la ligne en fait na sala petit commerce à muke nateka bamballage oto benga sachet sachet au bachara mai bachara ba utiliser pour ba mapa ba mai ba bloc réunion soana. D'accord. Mais au bandiango à partir du microdev ou bien au bandiango kala et puis microdev développer te na bandiango makala mais siko pona koluka soutien na musala ngonde na yagi pa na ba informer biso na ba agent microdev il y a un microfinance pour financer l'activité. Il y a une équipe de microdev pour adhérer à la processus. Alors, et là, on y a des bosses temps où il y a qui balade et là, on va s'engager. Est-ce que vous avez la voiture ou hypothéquée et là, on va s'engager comment avant de son bon. D'abord, on va une formation. Puis on a une formation, on va gérer mbongo, on va épargner rango, on va gérer lango na kata commerce. Mais il va gérer. Bon, gérance nanga daki nango, tout le bango gérance mo ya ba ignorant peut-être parce que ça commerce ga pour tout vivre. D'accord. To éviter commerce za na ba yana ba structure nango ni ba sala. Mais na ba no sa on ga ndengwa mais tant na microdev ba apprendre nga que non, il faut épargner ka, il faut cela boyer. Donc, les locaux garantissent que au sein de la formation à microdev. Oui, nous avons appliqué parce que les locaux comme le 4e cycle peut-être. On a commis un microdev. Donc, c'est que nous allons maintenir l'enseignement dans le D'accord. C'est très bien. Et là, nous avons ça va microdev. Bon, pour vraiment information pour la microdev, et puis microdev va aider biso makasi. Na biso moko vraiment to ngina ba soutien te finance ezate.
Mais à partir de microdev toyé tout monde vraiment que azo société biso bambongo koute belé biso nito boya. Mais azo proposer so bambongo belé bozwa. Mais tout autres avec capacité à ndenge to que là tout que malé mais quand même azo pesa biso bambongo belé. Pour ils ont avancé pe biso na musala to sala. Donc pour nga na obenga ba bato ba belé ba découvrir microdev donc azo pesa mbongo et puis l'agence na yeso yo zo mbongo on a difficultés à rater. Au côté aux humains na yo obimi. Et là la raté rendez-vous pesate car le même jour on yo zo mbongo na moké sans problème. OK. En tout cas, merci beaucoup papa Ndimi pour répondre à la question à Bisso et surtout Zambé à Pamboula sur ça. À très bientôt. Vraiment merci pour le microdev. Merci. Et ça azarté que nazali na kati ya microdev. Ndenge yomoko yebi nazali na kati ya monde ya politique. Bisso na kati ya parti politique na Bisso, on est ensemble RDC, on met l'homme au centre de nos préoccupations. Donc c'est-à-dire que développement ya mboka ekoleka par Bisso bato. Spécialement tozana semo mingi ya kozala na microdev parce que ba mama mingi bazana na kati ya microdev. Depuis que le développement ya mboka oyo ekoleka na ba mama. Finance oyo leki nanga azui ya kosala structure oyo ezali malamu mpona kosunga ba ya mboka na biso. Ko aider bango na ba activité na bango mpona ba nourrir famille na bango mpona ba liesa mpona ba kosa bana na bango pe kelasi mais mpona bango mpe ba se développer. Yango biso ndenge toza ba ya politique il faut tout s'intéresser na yango parce que exemple oyo soki esalami partout et kozala malamu mpona développement ya mboka na biso yango omoni nazalaka toujours la simaleki na ngai oyo asali structure oyo yepe azala na biso na ka elongo na kati ya parti politique na biso pe regroupement na biso les progressistes yango na ye awa mpona kotala ye et puis kotala ndenge activité ezali koleka na kati ya siège na ye awa ya microdev. Ok, merci beaucoup. Comme on a Sarah Mouinga, naza kesi na microdev, ngande muna recevoir kaba remboursement, ngande muna dekesaka, ngape na zwaka na koti saka bambongo ya ba collecteur na biso, o bakenda kozwa auprès ya bato to pesa déjà crédit parce que toi qui comme été ko pesa batu crédit, ko pesa batu crédit c'est bien mais mode de remboursement paie. Tu payes si crédit, tu as vu que les commerçants qui ont 200 000 pour rembourser, ils ont vraiment passé. Une fois que tu as placé crédit dans biso, tu continues de le collecteur à coller caca, ne serait-ce que pour récupérer moi 10 000 francs, moi 5 000 francs, ils ont aidé à constituer petit à petit remboursement. Thérèse Lubangi, je suis agent de crédit et épargne. Ici, nous sommes pratiquement à Microdev. Nous sommes là pour aider nos mamans commerçants et des entrepreneurs. Alors, nous les apportons beaucoup plus de soutien du côté épargne et crédit. Et du côté épargne, vous voyez beaucoup plus nos mamans qui vont dans des marchés, dans de petites boutiques. Ils ont un peu de difficultés d'épargner dans des blocs classiques parce que les revenus ne permettent pas d'épargner beaucoup plus. Alors, nous sommes là pour les aider à épargner. Monsieur Richard Loabé Katamba, naza agent à microdev, naza comptable, na s'occupe na l'aspect de comptabilité, il y a administration, il y a finance. Microdev, c'est une institution où ils sont prometteurs et tous évoluent dans le secteur de microfinance. Ils sont exclus dans le système bancaire classique. Ils sont épargne mike bakoya na microdev basa biso confiance pour garantir mon na bango et puis pour soutenir l'activité na bango. Merci beaucoup pour la question. Naza Michel Openye, naza agent de crédit na microdev. Ça fait plus ou moins 2 ans que naza na microdev. Rôle nangai d'abord na rôle ba microdev souci naie ou bien objectif à microdev ezali kopesa bato mbongo te. Mais souci à microdev, à mon client, c'est développer dans petit commerce.
Voilà pourquoi Microdev a un système en place, il y a pour former les clients à Union Soto. Clients surtout à Microdev, à bénéficier de crédit à Microdev, c'est qu'à l'écran de tableau, il y a formation à Microdev. Pourquoi tu formeras les clients à Bisso? Tu as la différence entre Bisso et la structure, il y a la microfinance, juste dans Congo na Bisso ou bien à Kinshasa na Bisso. Pourquoi? Parce que après une année au moins institution ne kangi ba porte nango. Pourquoi? Parce que a format qui ba touté a pesika kambon. Mais biso souvent to lingara d'abord to former client. Pour remarquer le comment ko biso tout ndenge toza na ba pasteur na biso, toza na ba médecin, toza na ba avocat, mais bato toza na kezara ba conseiller financier. Au moins mutu aza na 200 000 francs congolais na ye ala muki na tongo mbala moko comme une activité commerciale parce que a monaki voisine na ye azoteka. Mais formation a joué en côté. Mais biso bato on a des to former bango d'abord avant de pesa bango mbongo to lakisi bango gestion ezanini épargne ezanini ndenge nini ba créer ka budget ya entreprise na yo ndenge nini okoki ko gérer entreprise na yo parce que le long na za microdev na za microdev eza entreprise mama o pas oteka makala c'est que mais ça na epesa entreprise na mais ya yeba te que eza entreprise. Biso photo la qui c'est que makala ozote que za entreprise mais tala ndenge okoki ko gérer yango ndenge nini okoki ko sala oko faire face na ba besoin na ba dépenses aux anango yango moni microdev force na eza na formation biso ko pesa mbongo te ko former d'abord après to pesi mbongo ngai kombo na ngai monsieur Enoch Ndagano Wangalikiana alors nazali awa na kati ya microdev moi ba temps ebele déjà musala tozali ko sala ezali ko accompagner ba maman tout ça ko accompagner ba ndeko oyo baza ko se retrouver na ba difficulté ebele o baza na besoin bazwa accompagnement moko na lolenge ya mosolo pe na cadre wana tozali na ba branche oyo tozali ko sala na kati ya microdev hormis branche ya ko accompagner bango na ndenge ya mosolo toza pe na oyo tozali ko accompagner bango na ba service nde tozali na service to bengi tombola bendele ezali service oyo totie yango pona ba congolais o baza na diaspora pe na bandeko na bango batikala awa na Congo bandeko na awa batikala awa na Congo bazali ko se rechercher bazali ko sala mo misala bazali ko bunda po ba bokola bana po batangisa bana alors ekomaka mingi tozotindela bango mbongo kasi mbongo wana ezalaka vraiment affecté te na lolengi oyo tozelaka basaela yango soki na pesi ye mbongo par exemple po abanda koteka na wenze asomba mwa ndeto ba mwa mesa po asomba marchandise abanda koteka na wenze okomona ekokweya peut-être ton apesi mbongo na mwana belaki ou soit mwa matanga azwi mbongo wana désaffecté yango aselongolo mususu or soka som aselaki yango eloko oyo esengelaki asalela mbongo wana peut-être ekokai kolongola ye na mwa pauvreté moko boye pe akoma kozwa indépendance moko financière na vie na ye nde tokreaki des produits wana ya tombola bendele ezali yo ozali na Europe otindi mbongo wana eza kozala gérer na microdev pe microdev akozala wana po mbongo wana ezala affecté na eloko oyo yo lingi osala par exemple ozana ndeko na ana Kinshasa ozali na posa abanda kosala bilanga yo okotindela ye mbongo na mbongo oyo okotindela ye biso tokosala lo projet otindeli ye mbongo na mbongo wana tobiki no biso moko tokokende kolwele terrain tozulie terrain biso moko tokosombela ye ba engrais biso moko tokosombela ye oui na kati yo place wana alors vous allez faire louer ba terrain oui. Vous allez travailler en collaboration na bateau ba terrain ou bien vous avez terrain au fait tozali ko travailler en collaboration na ba terrain ezali tobenga ngo za information mutu mususu oyebite okobanda wapi okosukela wapi pozwa terrain alors biso toyebi esika oyo nakokende na zu 1 hectare na zu 3 hectares esika oyo nakokende po projet nanga ekende malamu soki na osala projet ya biloko esengaka mai tokorienter esika nini okoki kozwa yango na prix ya malamu pe oyo kozala na sécurité ebele koleka wana ezali wapi bisi est-ce que tokoyeba bisika nini mutu na mutu waza na posa par exemple asala bilanga abokola bangulu bameme
et cause à l'esika bon bisika ezali ebele ezo dépendre na eloko oyo lingo sala par exemple so lingo sala pilipili hein toro conseiller OK na Congo central pourquoi parce que kuna mabele eza bien et puis aux un avantage ya ba cours d'eau eza pembeni kokoki ko arroser mais awa pe na ville ya Kinshasa tozali na ba bisika le rôle ensele le rôle ba côté bangudi ya baka ba côté ya ba kimwenza oyo omoni ke mabele ezali nanu na qualité ya bien et puis ba mai ezali main d'œuvre ezali oyo ko permettre yo osala musala na yo bien mais so eza musala oyo ko senga peut-être que ba mai ezala nango ebelete hein to benga ngo produit vivrier oyo senga vraiment mbula ezala nango pene ebelete wana to biso ke na plateau de Bateke eza tout proche awa uko kendoloni mbala na yo oloni pastèque oloni babiloko senga vraiment mai ebelete. Bon comme on ngai monsieur Cédric Betoko nazali agent de crédit au sein ya Microdev et puis manager ya épargne wana eza misala oyo ngai na salaka na kati ya entreprise Microdev ezali premièrement ya kokende koluka ba client ba potentiel client c'est-à-dire que ça la prospection sur le terrain to bani on a prospection to moni ba client wana to inviter bango baya et pas na biso pona ko fungolisa ba compte na bango bayi ba fungolisi ba compte eza ba deux sortes ba compte to zaranango wa to zana ba compte épargne bon produit épargne na produit crédit musa na biso yango wana soki muto amonike akoki kozala orienté par rapport ya ba conseil na biso na crédit to orienté na crédit mais lorsqu'on fait le crédit il y a toujours possibilité ya ko épargner pona et soutenir commerce pe crédit na yo c'est ce que nous faisons toujours to ça la prospection to zu ba prospect na baye to transformer ba prospect en client à partir ya client fungoli si compte nae nde akomi ko sala ba mouvement à partir ya éducation financière et loko topé saka comme formation na ba oyo nyonso ba ka ipa na biso pour permettre bango bayeba ndenge nini musala na bango ekotambola tozana ba module oyo topé saka pe comme formateur ya éducation financière tozana. Donc yo moko zali l'un des formateurs. Oui tout agent de crédit azapé formateur ya éducation financière. On commence d'abord par la gestion budgétaire. Lolenge nini yako simba ou bien yako sakana pas ko sakana mais ko sale la mbongo ndenge yako sale la mbongo tozana gestion d'épargne ndenge nini yako sala ndenge nini yako bomba mbongo pe tozana gestion de crédit pour na ba balingi ba ko zwa crédit ezali nini tina ya crédit ezali nini crédit ezali charge ko yeba biloko wana nyonso pour na ko préparer yo afin ya ko zwa crédit d'une manière responsable au sein de Microdev. Oui pour na bandeko o bazali na diaspora toza ko yebisa bango que Congo ezali na potentialité makasi. Ville ya Kinshasa c'est une ville oyo ezana ba habitants ebele. Ba habitants wana eza déjà une force de vente pour un investisseur. Baya ba investir na n'importe quel domaine oyo bango balingi na sous ba conseil na biso ba agent de crédit ba komona que ba ko fuluka makasi ba ko zala ba ko prospérer makasi na ba activité oyo ba kocha. Aujourd'hui la ville de Kinshasa ezana plus ou moins 12 millions à 15 millions d'habitants. Et dans ces 15 millions d'habitants, ce que tu investir, tu as ta part. Et lui, que non, marché est déjà conquis. Non, marché est ouvert pour nabino nyonso. Ba oboza kuna boya boya investir. Bromo na que tout ce qui là bas marché on a teka que pas libanais, ba indien, pakistanais et autres. Bisomoko ba na mboka toya ko investir. Tokomona ba résultat nango ekozala et ko permettre biso Congo et se développer pour na PIB na biso beaucoup plus concentré et pas étranger. Sur ces tozana pour ça binoboya to travailler pour que PIB na biso ezala beaucoup plus ba capitaux éthiques à la kepa na biso. Sur ces tozo qu'on invité bino bo utiliser potentialité aux villes provinces ya Kinshasa ainsi que toute la République démocratique du Congo ezanango afin de booster l'économie congolaise. Conseil na repé sa bango yango. En tout cas merci beaucoup Ndeko et puis bon courage dans Moussala. Merci beaucoup. Merci. Merci ciao ciao.